Aye, mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu, tala evandeli na ye, mwasi ya pembe, mwasi ya motema pembe, maboko pembe. La reine Nzinga, mama oyo ayebi kosolola, balobi to sabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso. Soki o rate etali yo o na yokaki te, o na monaki te, tala ye wana mama kitoko evandeli malamu, la reine Nzinga. Tozaka na besoin ya loso kande bozomona. Nga siko na kosala yango na loso ya basmati rice. Donc rice wana eza loso, rice eza loso, basmati nde eza kombo ya loso oyo. Na yebite ba pays mususu soki babenga yango kombo nini, me biso a na Allemagne na Bundes to benga yango tozobenga na kombo ya basmati rice. Ya, na yebite na pays mususu ekoki kozala ngo pe kombo ya basmati, mais rice ekozala na kombo mususu na yebite. Mais lelo nga la reine Nzinga na ye ko présenter bino kaka recette na nga ya lelo, eza nango kaka loso kaka ya pamba. Loso na biso ekokota mafuta te, ekokota nini oyo mungu ape te, ekokota eloko te, kaka mai ya pamba. Après tozaka na besoin ya lutu na biso oyo bozomona, lutu na biso ya nzete yango kan tokoza na besoin nango pona kobaola loso na biso. Bon, kala mingi te bokomona ndenge ni la reine Nzinga akosala loso na biso oyo. Po loso oyo nako expliquer bino soki bokolela ngo na nini, nako expliquer bino kala mingi te soki ete loso nanga ebeli, sima na koyebisa bino biloko nini bokolela loso yango. La reine Nzinga yeli biso vraiment recette ya loso, ya loso. Na yebi ke recette oyo tango ba mina nga ni ele nako sala lelo loso. Tolanda deuxième partie. Ouais, oyo eza deuxième partie ya recette na biso ya lelo. Omoni ke na ote kotoka mai na nga na tie na nzungu. Omoni na ye kotia nzungu na nga na tie na moto. Bion bozomona ke nzungu na nga eza na tie ne mungwa, na tie pe huile te. Siko bokotu na nga pourquoi na tie huile te, pourquoi na tie nini mungwa te. Na tie huile te, na tie mungwa te. Bolanda siko ndenge la reine Nzinga kosala vraiment loso na ye. Na quatrième partie na biso, mai na biso etoki. Bozomona bino moko nde mai na nge etoki. Tokokamata loso na biso tokotia na kati. Kosokola yango te. Na yebi ki na tango ba fidèle à la reine Nzinga balobake pourquoi la reine na sokoli loso te. Na sokoli yango te na tina bokoyeba pourquoi na sokoli yango te. Toko sopa loso na biso na kati. Ndenge kaka ezali kaka ekutaki na pake nango wana toko balola yango. Bozomona ndenge la reine Nzinga azobalola loso. La reine Nzinga tie loso, après azo balola loso. Omoni bino moko, omoni ke la reine Nzinga abaloli loso na ye. Après tokotika yango 1 minute. Tofinika yango, totika yango lisusu moins 1 minute. Tozongi lisusu na deuxième partie na biso. Tokokamata lisusu nzete na biso, tokobalola yango lisusu. Tokobalola lisusu loso na biso, tokobalola yango lisusu. Ozomona ndenge la reine Nzinga vraiment azobalola loso. Bobanga te bandeko nanga, loso oyo ekobima vraiment moko bandeko nanga. Bomoi na baloli. Ok, tokofinika yango lisusu pona 1 minute lisusu. Ti tokomona loso na biso ekomata vraiment likolo. So tomoni ke loso na biso vraiment evimbi emati likolo, wana tiko tokomona ke loso na biso vraiment ebeli. Sima tokokota lisusu na partie mosusu na lakisa bino ndeni tokosalela lisusu. Tozwi lisusu mifuluku na biso, tozongisi lisusu. Oui, tozongi lisusu na partie na biso. Bomoni siko ndenge loso ya la reine Nzinga mati likolo. Tokokamata lutu na biso, tokobalola.
omoni sikoyo ke loso na biso ebeli. So bomona sikoyo na kotia yango na passoire, bomona sikoyo ndenge loso na biso ekozaela. Loso na biso vraiment eumeli nango vraiment mingi te. Secret ya loso oyo ezaka ke mai vraiment etoka. Mai soki etoki nango otie loso na yo wana problème ya te. Mais na suka nango na koexplike lisusu bien na bato nyonso oyo bakomprendre te na koexplike yango. Sikoyo tozokanga vraiment recho na biso. Bomona sikoyo ndenge nini la reine Nzinga kosalela loso oyo. Tokangi lituka na biso. Sikoyo tokamata loso na biso tozomona tokotia yango tokamata loso na biso tozomona tokotia yango na passoire. Moni yango awa eza sina eloko te na kofongola mai nanga elonga baloko nyonso ekangamaki wana na kosopa yango. Tokozala besoin vraiment toza na besoin ya mai ya pio, mai kaka ya pio ya moto te, mai ya pio oyo eza moto, mai ya pio. Tokobaola loso na biso tobanoka kobaola kaka loso na biso nde tozomona Reine Nzinga vraiment azobalola vraiment loso na ye. Nazobaola ngo na mai vraiment ya pio, na mai ya pio nde bozomona vraiment mai ya pio. Natiango mai ya pio, mai ya pio bozomona eza mpona kosokola loso na biso. Nayebi ke kokamusa vraiment bafidèle ya la Reine Nzinga, nayebi ke kokamusa vraiment bafidèle ya la Reine Nzinga. Mais la Reine Nzinga baliango la Reine Nzinga ozosokola si loso boye ndenge nini ezosenga loso vraiment epasame vraiment bien vraiment nde bozomona esenga pena loso na biso vraiment epasame vraiment bien. Loso epasame vraiment bien déjà na mai ya pio. Botiango vraiment mai ya pio vraiment ezala makasi vraiment po loso na biso ezala bien ntango tokolia yango. Omoni vraiment bien la Reine Nzinga ndenge apase vraiment loso na ye. La Reine Nzinga ndenge azopase loso bien. Ya okomona naopase vraiment loso na nga na mai ya pio, na mai vraiment ya pio. Olobaki yango la reine ngobebisa loso boye nde nini? Non, ekobeba te. Secret nango vraiment faut kopase yango vraiment malamu na mai vraiment ya pio. Tango ozopase yango vraiment malamu na mai ya pio, wana sikoyo loso na yo ekozala vraiment bien. Kozala pena na patience. Tango ozopase yango na mai ya pio, kozala vraiment na patience. Ekisa pena nyoti ekokoma pio, etikali lisusu moto te. Wana sikoyo tolobaki loso na biso vraiment ebongi. Eza elambeli na biso te, eza elambeli nde ya mindele. Balandaka kaka eloko ya malamu, ya mabe balandaka te, balandaka ya malamu. Biso nyonso tozoyekola kaka biloko ya malamu, oyo ya mabe toyekola yango te. Tokotika yango sikoyo boye ti mai vraiment ekosila vraiment kamata sali na biso tosali yango boye. Me bozomona vraiment tokotika yango nanu boye ela tokotika yango boye 2 minutes bien 5 minutes mai vraiment ekita vraiment bien. Totika yango mpona 5 minutes. Bon, tokutani sur la partie mosusu. Tokobalola loso na biso
na sani. Nango na sani. Sili lisanga sika kolamba tango nyonso. To baluli loso na biso vraiment na sani. Moni natia yango na sani na biso loso. Mais nanu pe esili te. Loso na biso yango oyo eza na sani. Bomoni bino moko loso na pase yango natia yango sikoyo na sani na biso oyo. Après nakotia yango mifinuku. C'est très important. Nakotia yango mifinuku na finiki yango. Pour tia yango na basani vraiment oyo ya plastique. Sikoyo tolanda lisusu partie mosusu bomona ndenge la reine nzinga sikoyo akosala. Partout na kosala sikoyo eza vraiment fin ya loso na biso. Tolanda topelisi microwave na biso. Tokotia loso na biso na kati. Loso na biso na micro. Si tobenga yango microwave. Tansi na bandi microwave. Totia yango na microwave. Omoni. Tokokanga yango. Après, tokotia moto na biso 12 minutes. Tokotia 12 minutes. Ça dépend. 12, 13, yoka. Totia yango kanta na 14 minutes. Pour minutes. Totia yango 14 minutes. Topelisa yango. Tokomi vraiment na étape na biso ya suka. Étape na biso ya suka yango yo loso na biso ebelio. Loso na biso ebelio. Somo na loso na biso ebeli. Tanga loso esili kobela. Sikoyo etape ya suka vraiment ya loso na biso mpona totombola yango tobanda sikoyo kolia. Tokozala sikoyo na besoin ya kotia yango na suka nango mungwa yango. Bomoni bao mpe baliaka mungwa ebele. Ça dépend kokotiangoka mpe de lutu. Ngai natiango lutu moko po ete biloko oyo nakolela yango eza deja na mungwa nango deja natiaki yango po bana nga balinga mungwa mingi. Fami na nga na ndako balingi mungwa. Toyebi ke mungwa vraiment ezalaka mabe. Yango na sikoyo la reine nzinga babi ke na loso na ye nakotiaka lutu moko oyo ya moke, lutu ya kafe. Kosala boye etie mungwa elambeli ya mindele. To comprendre bandeko na nga ntango kotia mungwa obandi sikoyo kobalola. Balola loso na yo. Balola vraiment bien. Si mungwa nyonso vraiment ekozwa vraiment bien. Obaloli yango to balola. Balola vraiment bien. Balola yango vraiment kitoko. Moni loso na ngai epanzani te. Bimi vraiment bien. Omai ezalaki ebele. Bami na nga bokali ta mosu ekobima poto mais rien. Okoki kotondisa no nzungu mobimba. Mai ekobima nango poto te. Yo moko akomona kaka ntango ozobalola yango so omoni kaka loso na yo elembi wana semoke otia na passoire. Omoni bino moko ndenge nini loso vraiment oyo ya la reine nzinga sali. Ndenge nza boye mungwa vraiment epanzani. Totika yango mona mwa une minute. Sima nango nde tokozwa susu lutu na biso totoki yango. Totia yango na sani. Après tolie. Tape na biso ya suka yango oyo loso na biso ebelio. Moni loso na biso ebimi moko vraiment.
loso na biso ebimi moko ebebi te ndeka bozomona bino moko. Loso na biso vraiment ebimi vraiment kitoko makasi, ebebi nango te, donc ewumeli mpe te na moto. Natiaki yango kaka na microwave, natiaki yango kaka bino bomona 14 minutes. Po tokotombola yango tokotia na sani. Totombola yango soki nakomi nasuka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai, kombo na Yesu nde lobiko na ngai. Yango bomoni ndenge loso na biso ebimi. Loso na biso vraiment ebimi kitoko makasi, donc oyi kolela yango na eloko nyonso. Omoni ebimi moko loso na biso ebimi vraiment bien. Bondimi na bandeko na ngai bosala yango boza décider bomona vraiment loso na biso ndenge la reine nzinga vraiment alambeli yango ebimi vraiment moko dans kaka passe vraiment. Batutu tulamuka na pongi bilembo ya suka ezomonana, maloba na Yesu ekomi okokisama, mokili ekomi na suka bongonga ya Nzambe ebelemi. Yesu Masiya Nazareti azali koya awa na se tozwa bayenge bene beya futa moto na moto lifuta misala na